Bonjour fidèles internautes, très chers téléspectateurs, encore une fois de plus, je viens vers vous dans ces directs pour décortiquer avec vous et vous faire vivre l'ambiance ici dehors sur l'esplanade du Palais du Peuple. Donc voilà, nous sommes venus du côté de la sortie où nous allons voir sortir le président de la République jusqu'à dehors. Dites-nous en quelques petits mots ou en une phrase ou en un mot, comment avez-vous trouvé les discours du président de la République? Comment avez-vous trouvé les discours du président de la République, les discours de l'État sur la nation? Réunis aujourd'hui en congrès, vous avez suivi avec beaucoup d'attention ce qui s'est passé. Est-ce que dois-je vous supplier toutefois de partager la vidéo? Bonjour grand frère, donc qu'on appelle Juif Noir, Kouloutou Yabouagna, donc le défenseur numéro 1 de Félix Tshisekedi. Toza awa ndule zali ko beta donc karaté tata mokonzi ekolo azali ko bima bokoyeba na komona ye bokomona ye. Comment avez-vous trouvé les discours du président de la République? Une question que nous vous avons posée, que vous devez devoir répondre dans les commentaires. Et ici, c'est la sortie. Je vais vous faire voir la sortie du président de la République, son cortège. Comment ça se passe d'habitude. Vous allez suivre ensemble avec nous. Voilà, un discours béton. Francine Meta, merci beaucoup. Maman Béton. Boyoki discours ya Félix Tshisekedi ndenge nini. Soki oyoki ango bien te na français, soko koyebi biso na français te. Comment na lingala tokoyoka tokoyeba. Bolandi tata mokonzi mboka utamboka nini pe bolandi discours na ye ndenge nini. Na ebisi bino makino zo beta makona na kola kisebino ndenge bayimboko bazali ko beta danse bazali ko kata danse mais tosi sanan awa totala tata mokonzi akolo lenge nini azali ko sala sortie na ye pour ete akende ko pema après discours oyo asali pendant quelques longues minutes. Donc wana bozali ko mona ezali bongo ba pulusi ya République démocratique du Congo basali musala na bango kitoko longonya na bango. Badrapo ya jeune bozali komona ezali parti politique qui a Viechi Sumpa Azala qui cadre moko influent na FCC tozoyeba bien Azala qui na au moins 23 députés mais lelo yo andimi aya na sima ya président de la République na union sacrée donc voilà azali sima union sacrée pour na ko sala siko bongo mosala sima ya président de la République pour le peuple congolais. Tozali bongo en direct, on a parlé du peuple, parlé oyo, donc il y a pas peuple. Tozali kolanda bongo na ye awa na musika poete kola kisabino sorti à président de la République. Donc tozali awa tozali koze la sortie na ye bongo na kende kola kisabino ambiance oba tozali kobina bongo pona ko pesa lokumu pe longonya na tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Zima! Zima!
Voilà, Imboka tozali bongo ko continuer na ye côté Mindou les ali ko beta bisika wapi peuple congolais azali ko bina kola kisa esengo na ye kola kisa esengo na maye tata mokonzi okolo awuti koloba na tongo ya lelo bongo awa na palais du peuple bisika wapi babengi sala congrès. Voilà. Bande connaissance bazali TV5 pe ali bozala muke na ali kopusana na kopusana bisika wapi ambiance ezali tolisisana na confrère na biso ya TV5 comme ça esala moya le 5. Bendele zali kopepa bongo ndenge bozali komona elakisi union sacrée. Le pays va bien, le pays est calme, donc la nation se porte très bien. Vous tous, vous avez suivi le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis quelque part. Chacun va juger à sa manière, mais dites-nous d'après vous, qu'est-ce que vous avez retenu? Merci beaucoup à Esther Bika qui nous suit en direct maintenant. Depuis, je peux avoir l'approbation de ma frère que j'intervienne aussi sur ces hommes. Il a dit ce qu'il attendait que le président dise, il n'a plus besoin de ce qu'il attendait. D'accord. Yaka. Il a dit ça qu'il lui attendait. Chez nous, ils ont TV5. À l'objet Mabé, donc, le président de la République. Il y a un homme qui va vous comprendre. Où est la TV5? Pourquoi nous pouvons ces images en beau? Tala, où est la TV5? Il y a une mission qui découvrir toujours image à chef de l'État. Alors, il m'appelle à TV5. Quoi, voilà, président de la République ya Wanabimi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mwana mboka. Moi journaliste wana, ala muto kobenga na bango baza TV5.
Fachi Béton. Fachi Béton et Wanazobima. Yolali, dans la milieu. Dans la milieu. Dans la milieu. Ah, je suis bien, image bien. On image. Ceinture. Yango. Ah, yo ça va passer. Après on présente Tanzanie. Ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Présente Tanzanie. Maniema. Et au Belgique au Angola. Ambassadeur limité dans l'ambassadeur.